Ben, FTP. FTP, Kamwinga. Kamwinga côté la bango. Wana rien, tika, maï koti. Quand on monte à partir à 2 heures, Mboule Bandi. Tant Mboule Bandi qui est combien belé. Biso to bimi libanda pona ko profiter ko protéger mir na libanda ya venir. Alors to situka maye combien belé mbaramoko. Mir ya ba voisin e kwei e bukani ne maye côté biso na lopango mbaramoko e côté na banda ko inondation e belé mbaramoko. Action à secours. Bimis escalier. Tant maye côté na ndaku et presque comme na niveau ya ba 2 mètres côté tina kata ndako. Alors écoutez déjà balalaki bana o balalaki nde ba se retrouver bibende wana voisine nangai moko azakoloba bana moko bazala kati ndako mama na bango azalite bana moko bazala na kati ndako mama na bango azalite alors ndeto eko yokana na bandeko bazalaki wana tozwi ba disposition moyen ya kokota même pona kokota na porte ya ndako ezalite mai ekomelinga tina kingo na kati ya lupango wana nde na bandeko toeko mata na ndenge ya batole tokoti na kati ya parcelle tomaki kola batole nde tobandi kolongola batole wana na kolongola batole wana deja bana deja na kati ya ndako basi bakufaki moko tomoni aza amati likolo akiti aza kobelela bosunga nga nde tokamati moko wana totomboli ye tobimisi ye totie epai ya voisin mosusu bon Le problème ici, c'est la digue sur laquelle on se trouve. Elle n'est pas solide et n'offre aucune assurance. Il faudrait que les autorités construisent une autre digue en matériaux durables comme des pierres d'une hauteur de 3 à 5 mètres pour protéger la population qui habite au quartier Ndanu dans la commune de Limete.